nde na kufi na sapongi. Donc na yo comprendre que bato ba kufa na sapongi ya ba réalité belé entre autres eza bilomsu eza bato musu bazui ba kotie maman na morgue. Ka na sapongi. Donc pongi memi na sapongi ba kotie maman na morgue bato ba oyeba te. Esprit na yebazo maman ba tcha na morgue. Eza pena bato musu bazui esprit na ba kotie maman na cimetière. Yango mona bino bomoni ka mutalala ki akufi. Yango webi kende kwa Alvin na kati ya butu. Tant on a longé place moi mbale en ce peu moi ça et l'équipe kala absinga bima abengani nga tanga bengani nga l'air na bimi l'hôpital ya bonde ko na telemi na prince na sutuki fièvre nzoto mo en réalité so ezaki ba pele nzambe te nde na ngana kufaka na sapongi yango sko mona bat mususu alali na pongi akufi. Ah bon, donc ba kufa na se ya pongi eza ba liwa mo normal eza ba liwa mo normal te ba si ba jué ba teta musu na morgue. Je suis convaincu que les gens qui ont été na ba morgue, nanu esprit na bango etika ki ko litete pour akufa. So bo constater bongo, bo banolela nante. Bo benga basali nzambe. Parce que en ce moment-là esprit ne ekena nte. OK. Boko ki ko zalele lokola ba délivrance mo ya makasi pona mutu wana. Parce que esprit ya mutu ti ekota ezala scellé. Ezaka na ba réalité et les kaibele place wana. Ezaka na ba kombe les kaibele place wana ti mutu akota penda ke akufi. Ezananu. Ceux qui ba homme spirituel baza, so ba femme spirituelle baza, so bato ba comprenant man baza, ba ko kota na kata prière makasi pour mona espoir mutu wana ezoni. Ndeko ngala na zwa ba komba mo sérieux na o etali kufa. Ceux qui une fois ka ba ndimisio réalité wana. So une fois ka ba ndimisio eloko wana esili. Ndo mona mutu abeli mingi ta kufi. Ndo mona mutu alali na pongi akufi. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Force Céleste Nzela Lola, et Sika Bunzambe, et Kitaka Naloye, Mona Maluba Pena Misala Bunzambe, na Bunzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya Koloba Kenzamba Boeto, Koye, Lisusu Wapi, Elongo na Pasteur, Feza Misi à la bouche. Autorisé de l'éternel depuis Zérika, na filo mukwaya motema ya bivin c'est de homo de pilon pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki Silemane to jamais na émission le tozana tozali na apôtre Basile au que boyebi très bien à qui je m'en vais dire shalom. Shalom de Qualvin. Papa bonne santé. Na ngolo nzambe santé eza très bien. Bazolanda biso message nino ko lobana bango. Na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso. Partout place ozali na pesi mbote, na pesi libota, na pesi bana, na pesi famille, tika weekend alelo ngolo nzambe zali ko na yo. Nzambe apambola bana yo, apambola famille na yo, apambola ba activité nyonso makamnoso osala. L'année mission Tina Souka, je pense que Orozala jamais déçu parce que Moussala Nabisu Zali, il y a informé Bananzambe de manière à ce que Satan a Zwanzela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre Basile. Toujours dans le cadre il y a informé Bandero Bazola Nabiso, on a bien accueilli, tout le monde peut bêta du solo, il y a mort brisque, Baliwa, il y a bongo, au monde de quoi la mouta qui vient, abilité, l'oroté, surtout Mikolo Mini et d'Araba crise quoi. Aza bien en bonne santé bande ko batika ko mituna ezanding nini bona boye net ba liwa oyo wuti ko lekana ba momo subite abilité lo mo te pas akamati ba moko akufi crise au malaise aku ememi maman na liwa ekoki ko zala nini mo pepe nini ezo régner mikolo. Bon, merci beaucoup pour notre question de Qualvin. Liwa jusque là eza mystère moko oyo nzambe a pesa vraiment no ba vivante. Nzambe a pesa no ba vivante capacité ya ko décrire ango avec exactitude. Mais sauf que par la grâce de Dieu, nzambe a pesa batu ne fût-ce qu'une portion ya ko comprendre un peu. Même si autant na kacha Bible, vous allez remarquer même le Christ lui-même, il est mort, il est ressuscité. Mais quand on parle de dans la parabole, il y a l'homme riche et le pauvre Lazare, on constate qu'on a parlé de la mort. Mais il faut décortiquer vraiment bien milité. Mais tout dans la période où on remarque que Nazo Bengango est la période où Israël il fallait quitter Égypte, pardon. Dans la période où il y a brusquement. Il y a des familles, il y a des gens où bazo longwana mokili brusquement alors et aussi la
trop mal toza na période où il faut mutu nyonso aza na kati ya prière aza na kati ya obondela pour que vent o ya liwa nzambi alongola ona kati ya bato. Mais apôtre Basile, selon les écritures, Bible les autres les normalement et dans l'âge mort sengeli que bandeko ba comme nango. Mais mikolo tozo mona su bongo te c'est comme si ba moment prématuré au mon ami et dans la muta samela ezolo samela toza yoza chrétienté mais ba liwa mo tozo bien mettre ba mort prématuré. Cela peut être dit à quoi maître apôtre Basile osa peut mettre avocat. Oui, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Autant à verser moko parce que il faut tout solo dans l'écriture parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors autant à verser moko na psaume tout un livre psaume chapitre 116 verset 3. Psaume 116 verset 3. Yokande Bible lobby. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie dans la détresse et dans la douleur. Awa David azoloba les liens de la mort. Donc Bible ezotali sabiso Bible ezo accepter que kufa eza lien mobimba. Et lien wana ndenge yaka. Soki eye Bible otali que kufa eza lien ba lien de la mort. Liwa ezali Bible eroba David a dit les liens de la mort m'avaient environné. Il y a des gens, il y a des personnes oyo baza déjà environné na kati ya lien de la mort. Ndeko alvi na ko bando pe so témoignage na ngai à plusieurs fois nasi nazala attaqué na ba lien de la mort. Ah bon? À plusieurs fois nazala visiter na biloko oyo eza na période mona bela makasi. Et na kati ya obela wana nde na ya au moins ko comprendre que ndenge nini liwa fonctionnaka. To ndenge nini ba lien de la mort et fonctionne na kati ya bato. Et na kati ba témoignage wana elomo na koyebi ceza ke liwa ezarelo mo bandimisa ngo mutu na kati. Ah bon? Oui, liwa ezelo mo bandimisa ngo mutu na kati yango mona mutu so abeli et comme na tamo mutu akomo lo baye moko na kufa na kaka. Ça dit esprit na ye endimisi ko kakende. Mais au mona mutu mususu ata komi na niveau nini ay sabino ke na kufa te. Nazali kamamuté. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Esprit na ye ezako lité na ange de la mort, ou bien na ombre de la mort, ou bien na ba lien de la mort. Mais si ko soki esprit tiki ko lité, ndesko mona place muto abeli, akomo lo batena kufa na kaka. Mais ezape même pas que abeli, il y a déjà a obelate. Mais soka ba lien de la mort ekangiye. Ndo mona e comme pousser mutu so otambola mais akomi na idée à se suicider. Mutu so otambola mais akomi na idée soit bat tout taille à Koufa. À ce moment-là déjà, il est environné par l'esprit de la mort. Mais quel est le mot tout na sukobi? Il y en a ajo nzambi ache la batu. Mais tout le monde qui bat atteindre ajo nate. Pourquoi? Namokili, tous en a deux types ya batu. Tous en a batu mabe, tous en a batu ya malam. Alors le problème qui est là c'est quoi? Batu belé ba Koufa. Ce n'est pas l'effet de Dieu. Ils a batunde, bazo longola bango namokili ya bata bon moi. Bazo mema bango na mokili ya ba oui. Donc c'est ça qui a fait que batebele ba ko atteindre te ba ajo nzambe apesa ibiso. OK, avant que to comme na question au lobby que ceux qui que ndeko azobe ceux qui a commis na niveau aloba que na kufa na ngai kaka. Oui. A kufa na et une fois que ceux qui a reconnu ceux qui endémique a kufa mamo esprit de mort et là tie pe mioto et singeka ki aboya tina suka. Oui, il faut mutabo ya tina suka. Au fait nga ekomelanga nini? Nga tang na obela. Tant on bela na bane komona bat ba ya ko ibsanga Basile s'est préparé pour ozaro kufa bandoto na nolo donc chaque boutou chaque boutou tant on bela chaque boutou na ndomo na bat ba ya ibsanga ozo kufa bongama siko ngape na tuna bonka question moko mais na kufa na salini au moins tant to ba makambo Bible lobi la Bible dit oh nzambe asali to bombate to yebisa ngo pe batumsu pour servir témoignage. Je crois que ndena oloba bwe tamsu yopo na condition wana to yope olo tabando to wana. Eko za olo talokwa ngate metamsu olo taba cercueil olo taba cimetière et ezali ba lien de la mort. Alors na kana nga c'était quoi? So na lali chaque butu na mona bato a quartier ba ko yebisa ngake bongama okufa. Mais ngape na tuna banka question moko. Mais na okufa na sali nini? Au moins moko répondre nga oui yo retourne question na te yo yebaka ke okufa ngape na tuna ka question moko maintenant okufa na sali nini au moins na sutuki
Nebsi maman na biso. En ce moment-là, tu étais malade. J'étais terrassé par la maladie. Ndé na ko comprendre ndenge ba esprit de mort ou bien ba lien de la mort et fonctionnera. Bango ba ka websanga ka ilo moko. Bongama ozokufa. Wansi ko na komi ba maladie ezaka que non obelo komi na ba phase finale. Donc obeli na niveau ezaka que mutino ce soit talio ayibi ke okufa. Donc au komi na niveau o ezaka so mutu talio eza mutu na quartier, eza mutu na avenue ayibi ke ndeza boy okufa no kaka. Et puis o me la ba ki change mes os. O me la ba ki si ba parents nga ba tamboli ba ke ko tala ba tamboli na bopito. Toke ba maman ye motoke partout malade ye mona na te nga na beli na basiro ezaka ke tango obela bana quartier ba biso akufi to buka lopango siko nga siko na ko mena niveau wana osko ke bana quartier ba bito ko buka lopango wana donc bazo mon maladie non maladie normal te puis ba mona ke akufa bazo zela ka ba mo zela liwa mo so abi ke ndeza bo o akoma lobiti akufa po beli na ninga mabe siko na kati ya kobela na o ezoleka na kati na spiritualité na nga siko bato bayebite nga so nalali na butu nazomona bato baya koyebisanga ke bongama ozokufa to oyebiso kaka okokufa nga mpe natuna bango kaka question momenga na okufa na seni o te yo mambo tuna question eza te yo bongama kaka siko nde a partir ya wana na yasko ko comprendre bon à cette époque là pe na bando sambela na nte ce qui est vrai nazana mokambité donc tozaka au fréquentaka église normale mais ba yo yipsanga babi ke bongama po okufa mais na okufa na salini chaque jour il y a des gens qui m'apportent cette nouvelle ke bongama okufa parce que na bima ndeni jomsu na lali na moni mutali boma kanginga batu tout ba komo yembelanga bomaye bomai ba kumwemba bomai siko tana moni loko wana na ki voix na kati na nge bisingai omoni niveau komi ko belela su batute belela nzambe bon tango bisinga ko belela bate belela nzambe na gangi au nom de Jésus mutalibomana atikinga au nom de Jésus atikinga na bon nom de Jésus 3 fois mais on préciser à cette époque là tu fréquenter que église mais au komi ni pasteur oza ni frère ni eloko na yo zo sous deuxième cas na yo bela sous makasi mais cette fois là na yo bela namoni na lali na butu nazokende na hôpital ya bonde konake na morgue so tant na ya pona kota na kati ya morgue namoni ba garde à morgue wana moko atuninga papa oké wa pinga na c'était nga batinga na yo lala na kati abi oh yo place nous ezate zonga ndako tala place na kati ya morgue nga na ola kse morgue na sabi no nga batinga il faut na yo lala na kati ya morgue abi singa te yo place nous ezate zonga ndako a répondre tout bonnement gentiment abi yo place nous ezate zonga ndako dans ce esprit de mort, esprit de mort soit tangi mutu. Et qu'on va nous tambusa, et qu'on va nous chouer ben système, et qu'on coach pas incrédulité. Yo ka réponse dans l'habité. Nga ba bisinga na ola na kati kuna. Ya bisinga bi papa. Place ya yo okila la kuna na kati ezate. Nga bi non. Nga yi batini ngai na ola la na kati. Ya bisinga mais yo za tembe boy pona nini. Yo za na place kuna te zonga ndako. Webi kende kwa Alvin na kati ya butu. Tant on a longé place moi ça moi en bas dans ce pays moi ça et l'équipe kala absinga bima abengani nga tanga bengani nga l'air na bimi hôpital ya bonde ko na telemi na prince na sutuki fièvre nzoto mo en réalité so ezaki ba pele nzambe te nde na ngana kufaka na sapongi yango sko mona bat mususu alali na pongi akufi bon donc ba oba kufa na se ya pongi za ba liwa mo normal ezaba liwa mo normal te ba si ba juer ba teta musu na morgue bon ngaka na kata ba komba ya baliwa nga sina lota nazobela boye nazana bilamba na otamwa na nzela moni mutu mabenga bisinga bi zwa bilamba nono chango likola mesa wana yango moni ndeko na vie et loko ba bengi révélation c'est très importante la Bible dit un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein et loko sungi biso na mambo ebele ezape miso molimo nzambe apesa biso nazobela avant on commence na disolozo bela to beta disona ya ba o ba kufa na sapongi oui bakawa neza mingi OK biso mo pe to sto monango ba voisin ba camarade bandeko akufi abilité lo mo te bazwa ko la musebo akufi na sapongi azola mukate exemple ya ndeko moko je crois que ba John ba yebi moi na moko je crois que kazana ba 10 ans 11 ans boye ba camarade ya bande na akufa pe kana sapu mba ko la musé ba 10 ans 11 ans bazola muka le souste mais azalaki en bonne santé o me na ko taisa ba réalité
ya ba o bakufaka na se ya pongi papa ba c'est mitune za mwa mingi au monisco na o complétant na nini na lali na loti wana sko maladie na loti nazo tambola nazaki na ilamba siko mutuma azo sanga zo elamba na changu likola mesa wana nga tombo ni misuna tala bwe namoni tombo nga na sena oh yo zo tinda nga na chabi lamba likola tombo ni habité eza tombo te za mesa nga na se non nga na omona ngo biezani ni tombo oh na yako discerner boy soki kana zo bilamba nga na changu likola tombo ande na kufi na sapongi donc na yo comprendre que bato ba kufa na sapongi ya ba réalité belé entre autres eza bilomsu eza batu su bazui ba kotie maman na morgue kana sapongi donc pongi memi na sapongi ba kotie maman na morgue ba boye batin esprit na évasion maman ba tchon na morgue eza pena batu su bazui esprit na ba kotie maman na cimetière yango mona bino bomoni ka mutalala ki akufi yango na c'est très important avant là la sambela surtout bato bazalaka avant là la musique moko na benga obongo musique mo populaire musique mo ya nzambe toche babiloko wana kotiela pe ba démon ebele donc avant moi na nzambe avola la sambela ba esprit de mort ba lien de la mort de Calvin et luka bato bongo ngai nazala attaquer na babiloko wana trop. OK mais apôtre Bazi obeti di solo lobike soki ke na kaya bongo oui ndeko abelité boyo kute bozo la musse RLQ ba 11h 12h zo la mukate et sengé bo salane bo meme na hôpital baki on tient parce que na hôpital so bo meme ba lobaki asa ku bo tient na mort bo ke tient na mort et sengé ko sani na moment avant que bo meme na mort to na hôpital. Oui très bien wana sko il faut qu'on réagir loko la femme à distinction femme à distinction na kata bible za maman oyo tant moi anya kufaki ole aïb sa mobile n'est que moi na koufi azui moi na ketien na chambre prophète Élisée a kangi cheval mobile a tout nié OK luka prophète pour ani na bi tout va bien alandi prophète ti place azala qui a une prophète basambeli donc il faut qu'on réagisse le quoi femme à distinction je crois ça 2 Rois chapitre 4 c'est-à-dire quoi so bo constater bongo bo banolela nante bo benga basali nzambe parce que en ce moment là esprit ne ekenante OK bokoki kozalele lokola ba délivrance moya makasi pona mutu wana parce que esprit ya mutu ti ekota ezala scellé ezala na ba réalité eleka ebele place wana ezala na ba kombe eleka ebele place wana ti mutu akota penda ke akufi ezananu soki ba homme spirituel baza so ba femme spirituelle baza so bato ba comprendre mambaza ba kokota na kata prière makasi pour mona esprit mutu wana ezongi ndeko ngala nazwa ba komba mo sérieux na o etali kufa siko ba misus papa avant to kota di solo na yo ezala na sapongi aloti net ke bazo bundisa oui pe meke yazo linga ganga rien soki ka lala kina ndeko mo peme au moins ke ndeko azo mon ninga azo bouger ba mouvement ye na sapongi kuna on dirait que azo bunda bituma mo bo pe me komi mukuse linga bi msono de Jésus zo bimate donc bongo quoi na habité ceux qui peut essayer là-haut déjà et d'abord phénomène oui ndeko omoni biso nous biso to œuvrer dans le spirituel ndeto œuvrer dans le spirituel boy et Jean comme sous nzamba permettra tout ça la ngoba délivrance parce que nous sommes passés par là ngana sina zo ba attaque na niveau ko lala likola mbetu obambani na se ozaki penda likola mbetu bozo bo esprit etaqué yo obando bouger tina niveau que okwei na se et puis ngana sina kenda et pas père spirituel ngana ndako na ba 15 heures nazwa attaque moko na lala na kiti na bambani na se ba réalité wana soki mutu alalaka alotara aosala ba azolota mais ezo se manifester physiquement et ninga kolakisa tout simplement que mutu wana il faut bondela makasi entre autres azana ba combat ba esprit humain parce qu'il y a une différence entre ba esprit mabina ba esprit humain. C'est-à-dire, ezapena so ba kombe comment se manifester bongo. C'est que mutuana il faut faire attention. Liwa moko ko zo brisque, to accident mo ko zo brisque, to maladie mo ko zo brisque et ko tiepé place wana. Et na kata ba ndoto wana nyos. Nde na comprendre que liwa ba ndimisango mutu n'esprit. Ce qui une fois ka ba ndimisio réalité wana. So une fois ka ba ndimisio eloko wana esili ndo mona mutu abeli mingi ta kufi. Nous parce que Dieu m'a fait une grâce. Est-ce qu'il y a des signes, papa? Ok, ce qui est au niveau koufa, bah signe zalara, ok, nzama tali ça sorte que yo morozo sentiront déjà que ça ne va pas. Et dans la signe moko déjà que comment ressentir comment non avoir liwa non ou comment. Oui, tout temps la version ya. La Bible dit les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction. Tout temps à ce qu'on a Psaume 18:4.
Psaume 18, 4, le Bible. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Liwa sokiye et ya kanaba précurseur nango. David a dit les liens de la mort m'avaient environné et puis abaki salobi et les torrents de la destruction. C'est-à-dire ce qui liwa zolanda mutu et tambolana ce qu'on appelle l'esprit de destruction. Au mona mutuana, au ressenti mikoloana, au koma même si j'ai accident. Au koma même nanda kubiloko comme kufa. Et ça bat mususu au remarqué même bilamba et comme bunga. Esprit de mort et tambola bongo. Okomi frustré. Donc okomi na moro yomoko oko définité et outi wapi. On dirait problème mo inte malikolo okoza la po komo beta bama bakupamba pamba mais etambola beaucoup plus na esprit de destruction. Au mona penda ki biloko e komo kufa. Même so ba parents ba na ndaku okomona parents komo mona be TV ziki. Congélateur ziki. Mais les kamni na katanda au mona biloko comme beba na katanda o comprendre et ça na batu mswe ke na même plus le comme na musala bo ba longoli musala so mta boko la biloko mona banyama ba comme kufa pourquoi parce que David a dit les liens de la mort ce qui environné mutu et ya kana ba réalité belé et ko bando bebi sapé batu pembe na yo au mona ba lingi o lisuste maintenant on comprend te mikolo na na problème na nani na za likamunini o comprend te ande les liens de la mort abi les torrents de la destruction liwa soreye et ça rend bassine belé mais entre autres et comme au temps na bassine à destruction au senti penda que makambu et comme beba au senti penda que vie et tambola susu ne morte et puis bassine nango mususu ezalaka nini ezalaka na kata bandoto so liweye ndo mona mutu su mikolo no comme lota osola na mina bande ko na bino bakufa ozo lota bango o lota bande ko na bino bakufa trop mususu ata bande ko na bino tata camarade mo akufa mais o comme lota tant qu'on constate biloko wana okomo lota ba cimetière okomo lota ba cercueil tant qu'on constate biloko wana yeba déjà que liwa ezali na porte anda kuna alors ba réalité wana soki liwe komoya et se manifesta pe bongo okomo lota ba cercueil okomo lota ba cimetière ezala batu mususu même merci Seigneur mutu mususu okobando lota wana o se retrouver na mboka moko okomolo tatam sumboka moko oye bango pendate mususu liwa mususu se manifeste mona mutu amolo tabungi et babiloko nyostu je le prêche parce que Dieu l'a fait à moi nakuta na ba makambo wana mingi mona na se retrouver na mboka mona bungi mais obimi tango obima esprit ebisio ke so tikala ka na mboka ana nde okufimba moko so mona ba signyon so wana ololo bikolota bandoto bande ko bakufa kolota bandoto na ba cimetière ba cercueil matanga bazolela okomi na ba moko qu'est-ce qu'il faut faire so qui neto le biki état déjà esprit de mort et sengeli ko salanini. La Bible dit ceci: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel Seigneur peut nous garantir des liens de la mort. Psaume. On a psaume. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. L'Éternel Seigneur peut nous garantir des liens de la mort. À ce moment-là, ne place comme il faut moutoir Luka délivrance. Il faut moutoir Luka sko elonia nzambe. Ndeko. Atelema na kata prière. Oebi ndeko ezana réalité moko eza vrai mukilio toza. Ezana bateau bana capacité bana mayele ya butu ya kolongola mutu na mboka na biso ya bomo o na mokili bata bomo ya memio na mokili ya bawei okomo salela et soki nzambe akomo permettre ko mona biloko wana c'est que nzambe alingi te okufa en ce moment là il faut mutatema na prière il faut mutaluka ba pasteur il faut muta sambela parce que son sambelité okoya okuta na liwa mo brisque okoya ozwa liwa mo brisque omoni pe okufi pokei so tamsu yote tamsu mwana tamsu parent tamsu relation tamsu nekomopo liwa sokeye et ça non saka et ya ka otalisama alors yana bandoto alors ya pe na ba signe mo visible boy mais ezape ma mingi na batoyo au monde appelle liwa pe ko ya mais amoni ngote mais Dieu nous a fait quand même grâce Dieu t'a fait la grâce que mukolano okomolo ta bandoto aliwa mutu so akolo ta même ba cercueil muso lo ta ba cimetière mususu nde na otso pesa précision olota obunga na kati ya mboka mo merci Seigneur et ana ko lobelo mo ndeko Alvin et ana batebele ba otambola mais en réalité ce sont des morts ce sont des cadavres vivants oyo ba comment ozelaka exécution mukoli kambo ikweya boye bo constater ka kufimba moko parce que papa Bazi
bandeko bazolanda biso baliwa neti ke balote bazo ndeko abengi oyo naloteli okufi eza mabeto eza mpe kaka signe nzambe azolakisa parce que eza na bandeko mosusu oloteli okufi oyebise bo agangeli yo asilikeli yo yo olotanga bandoto abo ndenge nini eloko nini okoloba. La Bible dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible est d'ajouter et le bisouboy. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Ndeko, nzamba loba d'une manière comme d'une autre. Bible peut obito mépriser prophétie parce que noto et cause appelle révélation. Noto et cause appelle noto mais et cause appelle révélation. Ce qui m'a canicité, ce qui m'a raisonné mais à l'hôtel noto. En ce moment-là, bien aimé, il faut tirer les conséquences. Naebi sœur moko, naebi maman moko, prophète mo appelle ça qui est na betali solo, appelle ça qui est message. Appelle ça qui est maman nazomona esprit de mort na nzoto ya mwana na. Esprit de mort. Ah, si maman na mon esprit de mort, maman cheka doute. Ah ba pasteur boko maka ngulu kambo. Et ko umelate, pasteur wana a engrossé. Aza pasteur maman na bavanda na même avenue na église parce que côté moko tant a pesi prophétie abi que maman na mona esprit de mon na nzoto jeune fille o maman na boudé abo yango abi ba pasteur boka bon oluka mbongo et humilité pasteur wana engrossé et tchemo boulu na kati église et désordre na kati église na kati quartier kane mambango izalaka chiko maman ba pesi prophétie abi tala aventurier o ya zoe bisanga ke moi dans esprit de mon zoka yemo ko aventurer takutu ache moi ça batuzemi et ça là 3 mois de Calvin moi na bandi malade ba kota ba bima ba sala boy et humilité mais quand moi ba 1 mois seulement moi na kufi Dieu avait parlé mais ce qu'on tellement bon bazaki borné na mutu et celle que moi na ki en ce moment là so bat ba monelo ko il faut bat ba nini ba telema na kata prière parce que liwa ya kangomo te liwa soki azoya so muta loteli ndoto amonelo likamo quelque part ko lobaka te ke wana ndoto na parce que na yebi eloko wana trop batebele bazara soki muta loteli ndoto apct ngaba ndoto abina ningango te non nzamba zaka tenia ya oyebisa yo moteli kamba vina yo nzamba ko mona bon ndende kwa vina za na bon na pesa apôtre Basile message na et puis na domaine na bandoto ezaka nini nzambe na butu a utilisera ba esprit to ba amoza disponible yango mona likambo na yo akolotsa sa frère alotse ndoto na yango mona ndoto na yo akolotso parce que en ce moment là a juger que esprit no est disponible ndeti ngai Dieu m'a fait cette grâce au mona mutabengyo papa na lotio oyebisanga likambo na lotio oyebisanga ke na keba esprit de mort eza na lotio oyebisanga ke ba opesanga musala na lotio boy nzambe a utilisé esprit nanga trop parce que ngana habité et ça la mandeni alors pour na ko répondre na mukuse soki muta lotelio kufa so muta lotelio mabe moko koza la précédé pour na boya ngopo koza pe message nzambe na vie nao télémandé sambela voilà. Apôtre Basile yo ozanet rescapé de la mort. Oui. Na morgue ya mama Yembo et mama bonde ya Bondeko. Ah morgue ya clinique Bondeko au monaki déjà liwa na yo. Oui. Au Seigneur baninga ba benga onetike akufa lobi bana quartier bazelaki déjà bakeno kosala mobulu ba buka ndako na bino papa na nyonso monaki wana tokota suko na expérience oyo mokozwi bandeko bazola na concernant liwa oyo yaka brisque ba moko subite na se ya ndoto okufi okeye batio na mort pe et comme il est trop tard quoi. Oui, bien de qu'on a fait ça sous témoignage monsieur. Oui, bien cas concernant expérience wana. Tout a coupé la belle sœur na biso pe à son âme. Oui, bien mukolo to longolé na Saint toi qui na hôpital moko na quartier. Mukolo to longola ipoto kene na hôpital ya Saint-Joseph. Tant on a na tali pour à partir expérience wana na yeba ke liwa bandimisa ngo mutu. Ata mutaobe la commune na niveau nini. Sora boyi a okufa te. Okay. Na ina tali belle sœur na biso so a se laisser ye monde sko bazui na ina tali belle sœur na biso nga ina tali na bise na bi ondi mokufa poni na bise na bi mais ozondi maliwa pona nini oyebi ke muta malade
tomboli muto atalinga bisinga mintoma tika kana kende sambela ka pona ngabi te mais ondi maliwa pourquoi o tika bana na nani ngande na oyebisaye na bise mais ondi makokufa pona nini na expérience wana nde na yaki ko comprendre liwa eze loko bandimisa ngo mutu so bandimisi yo bandimisi ngo neni bandoto na bando lota na so na sedaka na moko tonde na kene na morgue so na kotaka na morgue na lali benga ba yakutanga na kufi so mais na katpe soki suka na wana na katpe ya baninte na ba moto mona ke boyena ebeme na bino normal bokotisi jour ya kobimisa soit ke ba sala ngonini boyo kotala lobi na bokotisi le lobi na boyena mok boy azaki na normal mais lobi bo mona ke koto evimi makila soit ka bouseki babilo mo ya bon ko bino mo ezo kamusa bino mais to yaki na ya azaki boyete on ira bouseki on ira bunana ki na liwa na kati donc le ngezo qui est vim biblo mo ya bongo quoi babilo wana ezo sala maman ezani oui moi ezaki ba ke optika zana vivant moi je suis convaincu que ezana batebele to kotia na ba morgue nanu esprit na bango etika ki ko litete pour akufa parce qu'on n'est pas docteur avant que bako sana mort batala ba tension ba meki ba réanimer ba lobi ke aza déjà mort ba sali et acte de décès et kaso minga ngaso baye batali rigidité cadavérique ça dit so baye batali ba signe vitaux ndenge ba mo ba simba wana batali ba monike mutu aope mali susté il faut directement munganga apé sa conclusion na yeke mutu azali susté et pas munganga c'est normal mais si ko eloko peut-être ba minganga bakoka ko sala ezake ba pesa mutu wana ta na place ba ke tchai na malili mba moko parce que esprit ya mutu litana liwa si ko le ebere to sala gianine esprit nzote ko tika ngo fonctionnement mais nzoka nde esprit ya mutu no etiki ko litete ezolité na ezolité sur le plan spirituel pour kendete parce que ba degré msunga pe na komaki oko ya pe bobo kutinga na pe ma obunda na oboya ka liwa te bilamba na ochakuna te ndetinga muto ayebisanga ke zwa bilamba tcha likola tombo na comprendre que sona tcha bilamba ka likola tombo nde pe na tikali wa libela ndeti muto ando ebisanga ke kendola na morgue donc nde na longwa tinga mona okota morgue sona kota ka na morgue esili mais siko tango esprit nanga ezobunda bongo sona za peut-être pembe na muto akomona ta mususu ke pe maiza susté abandi po lela akufi sali boye nzoka ninga esprit nanga ebunda alors bien aimé ozana mutu ozana nani soka manifester ba signe akufa kozana pressa ko alerter batute bozwana autant ensemble la tamsu esprit ya mutu ezolité na bopito ba chabatu na ba borgue be yango omona na zongeli question na botika mutu na prochain mususu boyo kutepende mususu tamsu pe mutu na katikati ya butu ala mukati mais ba condition botieye eza su yango te toyoka ba masolo on ne sait pas si c'est vrai que zana batumsu pe ba lamuka na ba morgue mais ba agent ya morgue wana ba bamba bango ba biloko on ne sait pas si c'est vrai mais ça oui et ça pourquoi parce que za batumsu bino boye akufa ki bien si munganga constater mais esprit na yeno etiki ko linano endimi eloko wana te donc c'est fort possible nde ba ketchen na morgue la muka siko sora la muki au mona ba agent ya morgue nde toyokaka ba ko zo ba bambie nzete dans le kufa ikende ka libela OK il y a au monde peut-être il a déjà consigne bazouaka ou comment wana seconde il faut to se poser question est-ce que ba pesa bango consigne question qui ba aider ana mutu ba bia kufi abima lisusu te on ne sait jamais est-ce que ba pesa bango que so mutu quotidien na kata malili ata salne nini tika bongo on ne sait jamais mais elon na yebi que ba ta morgue ba assista pe na ba résurrection ba tebeli. Où là, je suis convaincu de moi-même. Alamuki na kacha mort. Alamuki na kacha mort. Moi, on a convaincu de l'autre parce que j'ai vu comment mon esprit a lutté concernant la mort. Mais papa Baziozo le mama solo ya bien makasi. Esprit no lutté contre mort. Olamuki et comme il y a trop tard. Mais dans la bande de Komosus papa, bazo lota, bazo mona na sapongi bongo. Un repousse ba monique ba déclaiming ba monique ba dali accueilli déjà. Bazui ba coach na manque du solo na et sili. Tant wana pourquoi nza makoti ka ke tant wana pendant que nza mazo mona nyon surtout que non de ko ba ni ba me na mo nza makoko intervenir te que azongisa yemba moko asutuka maman na sapongi oleke ba nza matika ke ba ko tsena mbok pe kuna ke ko lamuka na moka kufi na malili kasi omona so otangi na kati ya Bible omoni maman femme à distinction 2 Rois chapitre 4 o azwaki mwana ne akufi
na place ba ke kunda mwana zui mwana ketcha na chambre ya Élysée. Kasi eloko wana c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au fait. Donc Nzambe akoko intervenir directement boité. Parce que so mutu akangami Bible zolo ba mutu akangami azana besoin ndeko na abimise na place wana. Nzamba koya boité no moni importance ya kosambela na oyeba nzamba ngwana. La plupart ba famille chrétienne ba sauva pe ba ndeko na bango. La plupart pe ba famille chrétienne bazala emporté na kati ya olela ba kotsa ba tmusu na kati ya kufa. Pourquoi? Parce que so mutu asa koti na phase wana. En tout cas akomi na besoin ba ndeko na ye. Akomi na besoin famille na ye. Akomi na besoin ba ange, akomi na besoin ba ange intercesseur. Akomi na besoin ba to ba ko telema po na ye, ba bando sambela, ba bando luka esprit na ye. Yango mona tango Yesu atemi liboso tomba Lazare, Yesu aloba ka loba moko abi Lazare sort. Liloba ka Yesu aloba ki wana, il a lancé un message dans le monde des ténèbres que esprit ya mutu wana ezonga na bon mode. OK. Mais papa Okoba, esprit yandeko Lazare ils ont na bon mode. Eza na verset mo ya Bible ezo kimanga o ke nzamba matini ba ange ba memela mosali na message ba esprit mauvais ba kangi ba ange ngo. Eza ndenge mo pe ba kangaka esprit ya bandeko ba kufaka soki ke ba kanyango bazelaka ke ba esprit mauvais ezo tina ke famille ba ke ngotia na mo pona kufa libela na moment wana ne sengeli ke prière pour ba esprit mauvais wana et libérer esprit à muto bakangi. Merci beaucoup. Ni verset biblique wana eza ya Daniel. Daniel ndem tando sala abande ko sambela tanga sambeli na 21e jour ndenzamba ko répondre ye aibisi alobi Daniel banda mukola liboso bande ko sambela na sina yoka kiyo. Mais tant on a tindaki réponse ange abenga ki demande ange persabi akangainga de manière à ce que na ko pesa yo réponse te. Alors au fait so tangi na livre ya Job au monde que bazolo baké muto akangami azana besoin de compassion ya bandeko nae ana besoin de prière ya bandeko nae. Au fait qu'est-ce qui se passe so muto akoti na phase wana ndeko Alvin akomi na besoin ya soutien ya prière ya bandeko nae boke non hôpital te donc akomi vraiment na besoin bato ba osambela pour moni prière zani prière ekotara place qui se munganga ekokota te. Prière et kota dans le spirituel. Mon frère, ma sœur, il y a un gars qui a une église. So ba olo ba sambela. Tozala mokila ba méchant. Tozala mokila ba tamite mamabe. Tozala mokila ba to ba ko longolo pe na mabele à l'occasion de rien. Alors, so muta komi na ba phase wana, bozala no pressé o meme na hôpital te, ya o meme na morgue te. Tozala no pressé o lobate ke a opé mal susté. A osa lisu boité. Donc simbeli susté. So muta koti na phase oyo vous constatez qu'il y a comme Koufa. Vous attendez après. Moi, j'ai béni le Seigneur. Parce que, na botami na ba parents chrétiens. Oh, quand j'étais malade, il n'y avait rien d'autre que la prière. Ba pasteur na biso, il venait prier pour moi. L'église priait pour moi. Alors, ba prière na bango. Nde sala que esprit na ngapé élité. Pour ceux qui ba osambela pona yo, ils ont renforcé esprit na âme na yo. Et personne m'a cassé ici le plan spirituel au se défendre. Moi, j'ai béni Dieu. Parce que les parents bazaki na ba pasteur bazouya osambela ba ba osambela esprit ne comme bunda mais siko soki muta obela mutu abundele azate et comme passe ndeko na ina baxelo moko et là on a baxeza kaya bato ba mutazo bela ba komo ki luka ba moko tabandako otende obela boy toke talisa awa toke luka awa tamsu mutu boy muta osala tamsu mutu boy nde azongisa makambo wana. Alors c'est très important ba bake biloko wana yango nde ekota pe bat na kati liwa yango nde ememanga bato parce que Bible soloba tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Satan akobenga na Satan jamais. So malade euti na ndenga butu ndeko ezana nganga mote a olongolango à part Yesu Masia. Alors so ndeko na koti na ba phase wana il faut boluka bo sambela po esprit na yepe emeko bundela. Apôtre Basile, au Bétili Solo, il y a Bitamula Tamoso qui est terrassé par la maladie. Et dans la chantement de l'éternel, attend comme on a été à sa couffe depuis Kala, Moli Monaïpe Monakimia. Et comment il y a un moment moko, Babiso Nyon soit attend qui n'est pas né, que Bango ressenti qu'il y a un mawa. C'est comme ça dans un problème moko. Alors comment il était isolé, mawa. Alors se sentir à l'aise. Après, l'Iwa n'a une proche na mo alobi ke akufela kitsoki na ndako ya mama pasteur mo mais mama pasteur wa bazo mononge ke mama mo mbikudi quoi o batali saka bilo mo ya bongo
que oh bakena wana eza molimo ya Satan ndeti na bapona ke ba récupérer maman esprit na bango ou comment papa. Merci beaucoup de Colvin. Peut intervenir balongo l'esprit et des morts wana pas iba oh bakena hotel ça ba makam. Bon tant batona bakenda hotel c'est bakenda en esprit wana. Bakenda en esprit que to kende po bakela longola nini liwa. Or que en réalité ezako kima mbula na kati ebale. Parce que Satan akobenga na Satan jamais. Démon akobenga na démon jamais. Et loko ndokiache nganga akoki renforcer ngo kaka. Yango so landi la majorité des cas au batambola nango. La majorité des cas il y a ba malade. Il y a bato ba commettre terrassé par la maladie. OK komi ba komo tambola maladie ba luka ba banane. La plupart a bato wana ba kufa. Ba kufa pourquoi? Parce que Satan akolo eloko ndokiache nganga akolongola ngote. Et loko magicien ti nganga akolongola ngote. Ezaka ki opousse ngo azomisu. Oui, ezaka ka opousse ngo ati wa makasi. Après quelques temps kufi. Yango mona la majorité des cannabis, majorité des cas bato batambola. Ezaba o batambola ponde ko na bango so bela malade e banate. Ezaba onde ko zo bela ba église e ko kalisusu te. Au mona que la plupart a batouana ba kota na sia mabele. Job a lobiboé. Mon rédempteur est vivant et qui s'élèvera les derniers. Moi, je crois que devant la maladie, devant le problème, non, c'est qu'on comme la moutou. Il faut me réagir le quoi à Job. Neko, oui, tu vas pas passer, mais si on t'a l'une des Bibles décrit passe à Job, on comprend qu'il y a ça, ma belle, non, pénum ta mon capacité. Mais si Job a sédaté, tu vas céder pété, tu vas garder constance à foi na biso, tu vas garder constance à prière, tu vas garder constance à ma campagne pour qu'il n'ait à la biso. Bato bagenda au Luka. C'est vrai. Bakenda luka pona ba passe bakenda luka po ba mona ke toye baté malade e uta puis passe so yé et panique à mutu malade so yé po comme ne ko ebe comme na malade na niveau moko ndeti nga na bela na ko beta lisolo wana webi lelo so na moni muta obela na comprendre eloko e le kakati na na comprendre ndenga okanisa po nga koma na phase wana nga koma na phase oyo ono ebiso ke quartier so ebake akokufa. Quartier pena so batado au beli na niveau pena ko belo ko mikoko oza o komi pena koko pena senti que même gobla mai o ko simbate siko articulation ça la susté au vanda wana o ebikende za boso na keli lote na oki lobi biso ba auto na ba raison c'est la nzambe parce que on a vécu cela ozela ka liwa et poza nous a terrassé ba bike o na ba kufa kaka po netabu ya obika neni yango na raso na moni mutu abeli a comme une phase moko o azoyoka na yebiango parce que je suis passé par là. Alors en ce moment là ils en a besoin l'oroté au monde que l'église au sambela na sambela ka wana et lokosko o bat ba ka o chatter na malade za foi mutu soko bela bat ba chara li souffwa te mais bat ba comme on a besoin ba mona ka elo mo lelo ndo mona bat ba comme ko ba longole ba sete o a ke place mo ba bimise ba sete ba bimise ba nyoka ba bimise ba masasi. Et so landi batnos ba bimisa biloko na nzoto 100% batwana 99% bakufa. Parce qu'on a un moment que vous avez terrassé na maladie papa parce qu'il y a ba maladie na ba maladie hein. Oui. Au bon ça ko foi kondima. Pe yo mo comme que force à reprier vraiment aux associés. Ezani parce qu'on a un moment à rosa la nini force à reprier zate ou comment parce qu'on a un moment intervention ya nzambe ya nini na moment de quoi comment na comment kufa nanga. Job à l'obiboy. Dans la douleur, l'homme est repris. Abaxi Salobi, ne te livre pas au mal car la souffrance te dispose. Voilà Job. Na beau anniversaire, mais à l'obi en clair, à l'obi ne te livre pas au mal car la souffrance te dispose. Ndeko obiso mut a obela. Makasi osambe les a assustés. Makasi a olobi les a assustés. En ce moment-là, il faut abandonner la foi naïe. Et l'eau à liboso. Il faut abandonner la foi naïe. Wana eloko liboso. Eloko mi balé. Il faut tika esprit né élité kaka. Il faut tika esprit né élité. Et puis bato ba tout autour naïe. Il faut ba komele le quoi ba ange intercesseur. Parce que dans moment wana ndo monaka ba famille ekokali susute. Ndo mona ba famille comme ba famille ko vanda wete. Babi mutu moko azakuna. Azana so na kimbantseke. Babi mutu moko toke ba côté ya soki quartier nini kuna commune boy toke ni mutu wana babi papa na ye mtamonaka papa na ye mtasalaka papa na ye mtatalisaka. Alors so mutu commune ba phase wana o ka komi terrassé na maladie
ndeko Alvin eloko osala ezaka il faut muta manifester foi oyebi okoza na makasi ya kolobate mais okoza na makasi ya kosala ba déclaration na mutema nao ke nzambe nga na mwana yo na okufa te nzambe nga na mwana yo nana likamba mutu te Bible zoloba si tu veux prier entre dans ta chambre dans les lieux secrets prie ton père qui est dans les lieux secrets il te répondra aussi dans les lieux secrets. Alors, les lieux secrets, c'est là. Les lieux secrets d'un homme, c'est son cœur. Tant que tu as continué à faire maladie, dans la phase de souka, et l'eau quoi comme on a besoin, et ça c'est comme il faut ça là. On a besoin. On attend on a obéi là. Na moni muta kanginga mais et l'eau voit l'obi na kati na ngai. Nde makambo komi kobe la su mutebe la nzambe. Nde ko kobe la nzambe wana. Nde na tikala en viti lelo. Et ngana o conseiller bato. Et loko prière et loko ko eba nzambe et loko lekiango ezate ndeko so mutu ayebi nzambe na vie so ka oyebi nzambe ndo yeba nzambe wana mukolo ozwa problème nde o se rendre compte que te ko yeba nzambe eleki nyonso donc il faut mutu a manifester foi ne loko munoko e ko lobate loko azana makasa o genete il faut mutu asambela il faut pardon a manifester foi na kati ya mutema na ba déclaration deuxième bateau baza tout autour na ye il faut ba meme et pas nzamba solo po ba ko memo pe place ba bimisa ba biloko nzoka nde ba ketika onde ya otika voilà nzamba koki ko sala intervention et si kaminganga ba ko kite mokili ko kite yo moko ko kite ce ko beleli nzambe na nzela prière il est capable ya ko sala intervention pe apesio solution nzambe omoni ndeko Alvin Bible lobi loboko nzambe ya mokuse te nzamba ko intervenir na ba kapé na ba dimension pe na ba place nyonso bien aimé et à un niveau mon côté au nzambe ya komate yango mona so talivi ya bat ba kota ba koma ba 1 mois ba 2 mois mais baza vivant lelo ngana na grande sœur kota a koti koma sali 1 mois ou 2 mois mais aza vivant lelo mais ça pe na bat so belika lelo lobi akufi pourquoi nzambe na makamba ba malade ya talisa nguya naye raison pour laquelle je m'adresse à quelqu'un peu importe niveau malade comme nango peu importe cancer peu importe la conclusion médicale peu importe au balobi Dieu peut intervenir abimso na kata situation abimso na kata malade abimso na kata place wana pour que vie na yo ezwa pela musu donc ndeko Alvin ata muta kotinela nini nzamba ko bimiseka nzamba ko longola ye pe asalier faveur voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile Bekanga. Donc, Basile Mukengwa. Mimisanga, papa, Mimisa. Ok. Merci beaucoup, Ndeonanga, apôtre Basile. Toujours dans le cadre pour informer Bandeko Bazolanda Bisso. Et dans l'histoire, il y a la Bible, il y a la femme veuve de Naïn. Ok. Mokili, basi ba benga ki mwana na yewa ne bembe. Bazuye bazoke okumdae. Mais ce qui est grave, étonnant, il y a beaucoup emprunté langage à Mokili. Au lieu qu'il y a bien un bémalé, il y a que jeune homme, lève-toi. C'est qu'il y a un bandé comme ça, au baké na kokunda. Bakou finalité, badana on a esprit na baon la main, batanye ka esprit na baon na monde éternel que baké le kokunda baon na bon moyen. Exemple on a écouté et il sous courant chéri biso donc pour na baké na baté belé baké na kokunda baon vivant. Donc esprit na yé éthicolité te yango wana on a besoin de vrais hommes de Dieu. On a besoin des hommes ouin, on a besoin des hommes remplis du Saint-Esprit. O bako bimisa milimo batebele na kati ya kufa o bako récupérer ba âme oyo Satan OK nangona a OK nangona cimetière mais mutakufi nante on a besoin des hommes ouin nde Yesu abaki l'esprit de l'Éternel Seigneur isma parce qu'il m'a ouin il y a des hommes ndeko liwaso yeye ndeti wana tamba OK ne bongo donc Yesu ya ko talisa nini que esprit ya mwana na ezalena oka wana yango mona tango Yesu alobi à quelle gauche droite abi jeune homme lève-toi. Mouto aza isika wana te ko loba ne jamais lève-toi. Tango komaki na tombe ya Lazare, abaki Lazare sort. Donc pour dire que Lazare aza musika. Mais ya mwana na abaki te jeune homme lève-toi parce que Jésus-Christ a vu l'esprit de jeune homme ezaki na kati na ye. Ndenge mo pe dans le solo, il y a Talita Kumi. Oui, très bien. Ne mo pe dans le solo wana. Pourquoi? Parce que esprit ya mutu ezalena wana.
Alors, les problèmes parce que moi qui m'endeni yako yebisé que Allah mukatangiza que asa akufi déjà. Pona Yesu amonaki ki akufa kite ezaki pongi. Très bien. Donc en fait que milimi mabela lisa ki eba ke pe kokunda eka bongo prématurément. Ndezana pe bako ke kunde pe akufi histoire nesili. OK. Au moins ko importance ya ba homme spirituel. Importance ya ba homme moins. Bon quand soit pe kanda zala ki wana. Ba ke ba kundie pe histoire ici. Ndepe to na batebelo to kunda na mokili. Ba kufate. Mais tellement il y avait pas des hommes spirituels. Tellement il n'y avait pas la prière, tellement il n'y avait pas cette capacité, il n'y avait pas des hommes moins. Neko, on a besoin des hommes moins, on a besoin des hommes spirituels. Toi, on a besoin de carrière. On a besoin aujourd'hui des hommes au bana carrière. On a place où tu comprendre que esprit à mutu eza. On peut faire quelque chose de zongi. Il y a un moment on a pas nyonso. Ezanaka Yesu, ezanaka Élisée. Élisée a maté limouana. Allah a se dressé, il connaît très bien. A tamboli nanda kumba lobi maloba au finish azu mwana na azong s'esprit na ye Yesu petanga komi abi jeune homme lève-toi ne laxini Jésus a vu que esprit ya mwano et quitté nante ndeko pe esprit muté longwa na kati ya mutu et quand on a séjour de mort ils a voyage voyage wana beaucoup arrêté ngopé OK so bata prière baza so batu o nzamba fungola miso pesa don so batu baza bako arrêter esprit wana. Mais si on a bazate, muta ko sa voyage parce que naba combat naba ko belo na sina bela na kuta na ba réalité wana. Les combats spirituels existent. Les combats spirituels existent. Moi pena ke o kende. So les nzamba benga ote. So les ba prière te. OK kota na mboka moko sili abat ba yeba yokuto. Oh alala kit bala mukaboy aola mukate. Nzokande yo so koti na mboka yabawe so koti kuna pe déjà bakangi de apporte po so kuno koti o koti libela na bande o bazolanda biso devant liwa o ndeko kufi camarade kufi para kufi minganga bako déclarer ka kufi bo se confier na minganga te bo ça non ce qui est important prière ko bele na mpenzambe nzambe pa koki ko sala soki ke tant yande ko quitter soki ke liwa na e ezala ke ba sacrifier ezala ki tant na ete nzambe aza capable ya ko intervenir parce que liboso liwa to koma toujours paniquer o komi ko lela bona bo ko lele o ese kusa na ngote mais prière nde eza capable nzambe ko intervenir pe ase kusi ndeko minganga ba déclarer que aza mort. Oui, merci beaucoup ndeko. Ngana oyebisa frère moko na oyebisa sœur moko maman moko so obelisa to yo moko okomo sentir ba attaque ya kufa okota contact na biso to bonde la pona yo. Mais ce qu'il faut faire devant une maladie, devant même la mort, ne soyez pas d'abord paniqué. Attention, OK, vas-y. Ne soyez pas d'abord paniqué. Ozo sentir comme na ba ozo pressentir li wanet ke olingo kufa. Okomo pressentir le quoi mabe moko le quoi liwa koza paniqué te. Et loko ya osa les ali. La Bible dit invoque-moi au jour de la détresse, je te guérirai et tu me glorifieras. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ndeko et à niveau mon côté on nzamba ko sala te zate. Ata malade comme na niveau ni. Ata ba bipenda ke okufi déjà. Dieu peut faire quelque chose. Alors so kuta naka mwana na yo, mobali, mwasi yaya ke akufi kozana oppressé au Kenya na morgue. Kozana oppressé il y a paniqué parce que ndeko la Bible dit ceci. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand Dieu nous a créé, Dieu a placé en nous son esprit. Et esprit a nzambe ozana kati mutino so litara. Yango mona mutusu ata asambela ate. Mais asala ba déclaration que ngando ki akoti ka lolianga te. Au mona pe esprit na eloko les esprit ya nzambe ebundeli. Alors esprit ya mutu face à la mort, esprit ya mutu face à voyage éternel ebundara. Eza batu sub esprit na bango ebo ya voyage akufa. Liwa pende mais esprit na bi ke ngana okesiko te. Pour ezana eloko moko te oyo ezaka très important tout ça ma casse na vie na biso lokola déplacement ya esprit ya mutu. Okay. Esprit elongwa na mokili ya bato bomoy et ken et pas ba wey. Alors esprit na biso étant donné l'esprit de Dieu et bundara et bando lité n'esprit wana yango moni ezaba erreur grave ken de ko na bino kufi bokene directement na morgue. Bo senga munga ngata une seconde papa toyebi ki okende mais perception ata 2 minutes ata 5 minutes bozo ata ensemble la boyo sanzambe so ezali wana yo akende mais so ke ezali wana te kande to ensemble la zonga bien aimé yana batebele bazonga na bomo donc so muto akomi terrasser o munga ngabe akufi bozo apprécier te
ya rememe na morgue boza apprécier te o le quoi kufi boy esili non na minute wana esprit ya mutezo lité soki batamala mbaza bako ça de manière à ce que esprit ya mutu wana ezonga pe na bomo ya moni ba Lazare bakufa après 4 jours à sekui yango moni veuve ya Naïn ba ki kunda mwana mais Yesu a intervenu à sekui ya moni prophète Élisée à sekui ça mwana pourquoi parce que pour mutu alonga na mokili na biso akene et pas ba we et a voyage oyo boko katango pe ke akufa ki me azongi na bomo. Voilà. Merci beaucoup, Apôtre Bazzi. C'est la fin de notre émission. Si ça se colle solo, il y a témoignage. Oui, tant la moni, moi na zui ba combat na trop. Dans la coute na ba combat na trop, son na bina ba nourrir tango eza trop. Alors, na kata ba réalité wana na moni na beli makasi. Bato ba ka oyebisanga ke Basile bongama parce que o kende kala mingité. Mukomsu na lali na loti na kata mai. Basinge kangi ngai. Basinga sko na moni bandeke o ba cœur de bébé ba telemi belé mutu moko aya zo bisanga bi na ebisa ki onini o kende kala mingi te ngala tuna ka question moko mais na okufa na sai nini o mona répondre ngabi yo ko tuna question te o kende bien aimé nzamba ko bimiso na liwa nzamba ko bimiso na suicide nzamba ko bimiso na kata malade nzamba ko bimiso na kata situation difficile papa na éviter nzamba convaincre ngana ebisa mutu moko komi bomate. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut te faire sortir dans cette situation. Dieu peut te faire sortir dans cette maladie. Problème nous anine basi bandimisho liwa mende o landanga okobo ya liwana okolo ba pe na kombo eske na okufate. Bien aimé, la vie est précieuse. Tu peux encore faire des choses. Le quoi bazui na bon moité oko sa mambo belé na kobela na banjo mona ba réalité so lelo loti ndoto lobiana oloti o lelo loti ba jour musu na mona même ba meminga na kata mboka mo musika moni mutebisi abi bon o tikala awa mais je bénis Dieu parce que l'esprit de Dieu quand bien même que oyebi no nzambe te mais esprit nzambe bande ko intervenir au mona ebisi bato ba yo tiko na mboka moko ebito esi bango obi ngana o tikala te parce que na yeba ina mutu te na relation na mutu te na pe na likamote o ngana ko sala awa ndi sala ke na kata ba réalité wana nzambe abimisa biso na kati mon frère na yebite tamsu yo pe ba lien de la mort et environné tamsu yo pe ba réalité akufa ekangi yo tamsu yo pe ba ombre de la mort o eya ko simba via mutu ezingi yo déjà pour esprit de mort so ezoya ezaka na ba signe précurseur okomona mbongo ekomobunga okomona biloko ekomobunga na kati ya ndako okomona ba pareil ekomozika okokoma na ba pressentiment mo bien te omo sentir le roi likambu omo sentir le roi elomo ezoyela yo nyonso wana ezaka ba signe précurseur ya kufa. Je ne dis pas que so biloko ekomokufa na kati ya ndako eza liwa non okomobela pamba pamba okomobela régulièrement soki bakena maladie so bakena hôpital bakoti awa malade monana te bazongi awa malade monana te donc nyonso wana ekoma ba précurseur ya esprit de mort supe ya komona gaspillage ya mbongo ekoti osimba mbongo me osala nango eloko te osimba mbongo me osanti ke makambo osala nango esimba te. So moni biloko wana constater directement que liwaye. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Kota contact na biso. Toko orienter en prière. Le Dieu qui nous a guéris, le Dieu qui nous a fait sortir de la mort. Le Dieu, la Bible a dit Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel Seigneur peut nous garantir des liens de la mort. Nzamba bimisa biso na bali akufa. Nzamba asala ke ba déclarer déjà que o kufa mais to kufa te. Ako sala ngope na vie na yo. Ako sala ngope na santé na yo. Ako sala ngope na situation na yo. Ako bimisa yo. Voilà bien aimé. Makambo loba ezebele mais to bando kenango malembe jusqu'à ce que nzamba osungande ko moko. Na ebite so kanu ezani. Na ebite so situation ezani. Na ebite malade ni tamsu ndo zana pe liwa ikomo tambo dana kata bana. E mo tambo dana kata famille. Mais bien aimé so bundite muta bundazate. Soto telemite muta telemazate. Soko lukite muta lukazate. Yesu aza capable
atelema na kati ya liwa, atelema na kati ya maladie. La Bible dit Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, l'Éternel Seigneur peut nous garantir des liens de la mort. Ndeko okobima na kati ya liwa, okobima na kati ya maladie, okobima na situation difficile, okobima place oyo mutu akobima te. Nayebi te tamso ozwa libaku ya kolanda émission na hôpital, na kati ya ndaku, to na kati ya maladie, to na situation mo songolo. Mais sois contact, nous allons prier pour toi et le Seigneur va te faire sortir dans ta situation difficile. Que Dieu vous bénisse. Prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Motonio soit kangami na lien de la mort. Motonio soit tempête de destruction ya kufa. Ezolanda nzamba biksayo. Nzamba bimisayo. Au nom de Jésus. Obimana kufa. Eza ezouta na batu, eza ezouta na famille, eza ezouta na musala, eza ezouta na ba relation. Nzamba bimiso au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, je bénis ta famille, je bénis tes enfants, je bénis tes projets au nom de Jésus. Amen. Benga biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Nzamba pambola ndeko Alvin a pambola frère na biso na régie. Que mon Dieu vous bénisse.